Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Mwenye kufanya kitu juma kunenda pita. Hapana. Bwana nimelala nimerudia. Vitu gani? Niambia kufanya madogo. Nini sio kufanya? Oh Seigneur. Oh. Hapana, hii ni justice hii. Ndio gouvernement gani? Kuma tungevota na Felix hata basi. Sino yango tolobaki malamu ke Tshisekedi atie bandeko na ye na seni, Tshilombo atie bandeko na baku, atie bakuze na baplace nyonso. Bosatandre te na resta bilo peuple. Bo Tshilombo akoyiba kaka na profit na ye. Me biso poto la kisaka election wana eza moyibi. Mokili mobima bandima yango. Esengeli peuple atelema. Lelo boye bomoni na kati ya union ya salite. Ndenge na lobaka soki mutu nzoto ne eza salite. Ndaku pe wazala sa salite. Bomoni na ndaku na bango ya salite. Bango na bango bakomi kobebana. Bomba mabe. Lobi Mboso kudia kwanga akenda kikokuta na Monsieur Tshilombo. Yambo akende kokuta na Monsieur Tshilombo. Bakota ki réunion bakota ki ezalaki Monsieur Kamere, Monsieur Bemba, Monsieur Ngobila na Mboso kudia kwanga. Bakoti réunion babimisi délégation batiaki ezaki ndeko Mboso ate kokuta na Tshilombo. Alobi na ye toza na regret ya komona o changer makambo ndenge tosolaki avant tokelebele élection. Bomoni stratégie Monsieur Kadi Masali commandé par Monsieur Tshilombo. Souci na bango ezalaki a débarrasser batu nyonso bauta na kapotika Kabila, ba formuler batu na bango sima batandre liboko epai ya mokonzi mboka oyo yo peuple congolais. Lelo boye na ko confirmer message moko Monsieur Tshilombo auti kobenga Denis Sassou na loba abengi Denis Sassou alobi na ye soki moye ezali bengelanga Martin Fayoulou bana ya Kongo oye. Bapesi Martin Fayoulou re Konanga mutu akosa yo te. Le seul mutu abattre campagne na ndenga solo pe bosembo
mpe na kimia eza Martin Fayulu bango bakendaki ebele basangani Likita Miyibi Chilo basangani Sama Lokonde Jean-Pierre Bemba Vital Kamerhe Bahati Lukwebo bango Banso Katunda sangani Matata Ponyo Delice Sanga Seth Kikuni Frank Diongo na bandeko mosusu me ya biso fala tambolika yebo Bokoni mbilinga kote bango ya mibale to boyi négociation na ba policia loku ekuta bayebele bomba bayaki na Likita ndenge bayaka tura liboso mes chers amis oyo esimami na maboko ya Nzambe jamais bato bakobotola ya bazopesa bango mission à qui je vais citer les noms ici Boto Boite moto liboso bapesa mission eza Moïse Katumbi aye atuti libe moto mibale aye na mission Adolphe Musi lelo atuti libe makambo lamuko ye Musitu ayebaki ke élection eza malamu te ake kokumbisa Tshisekedi nyonso wana po aluka poste na gouvernement kandi malobi Musitu ata ndenge ozokumbisa wana okozwa kindo Musitu asutuka boye badepute misa na ya Congo oye nayebi ke bino bato aner bozawa me nazoyebisaka yo bien oyo eza bitumba ya mboka oyo eza bitumba ya mboka yaka na yo malamu mukolongo kangama misolo na yo ekosila ya mibale bana mboka Chilombo akoprete serment na mboka te Boto Boite soki akoprete serment akoprete yango na 10e rilime me mpo na Congo na biso Chilombo akoprete serment te wana akosala théâtre mama na prestation ya serment peuple akosalisa présent na ye lelo boye boyoki kuna nde eyindeli bango bato wana nakotanga bakombo bon nakotanga me baza pena bato biso tokoporte mitema te po baza parmi bato babomi mboka bitumba ekomi na gouvernement lelo Chatri Ngobila na Peter Kaza dipesa mbwambo abo nala exemple kandi lamuka ne tozela pa itengo tomona bango bongo idepesi moko kuna akomi kotumba bapine akomi kotomboka a déclaré alobi ke badepute bawuti ya idepesi eza bango bavotaki te banome bango kondo maintenant élection wana bino bokondima yango bango moko bacomprendre ke élection eke na nomination sikoyo biso makambo na tobalinga yango biso tolobi bandeko ntango toyebisaki bino botyaki te alobaka na Lingala munoko ya mokolo elumbaka solo me ebimisaka makambo ya kitoko tout ce que le président Martin Fayulu avait dit yango tozomona lelo alors biso banso bakongomani tozwi confiance na biso epa Martin Fayulu tokotikala kolemba Fayulu te tokotikala kotika Fayulu ye moko te tokozala kaka na nsima na ya misato kombo oyo bengaka président Eli eza lokolo ozobelela Chilombo ndenge moto abelelaka ndoki au nom de Jésus lamuka ne tombela pa ndenge toyebengaka Martin Fayulu président Eli liboso ya Chilombo omonaka tozobelele au nom de Jésus ndoki nyonso soki obeleli au nom de Jésus akomaka mala lamuka ne tombela pa c'est-à-dire Chilombo azomona biso bando or biso toza bandoki te ye nde mondoki mune azotrahir peuple ko Boto Boite ana Congo balinga te mpo na mboka tokokufa soki Nzambe asabaki tokokufa kaka me soki te tozobundela mboka mpe tokolibere ko awa bandeko na nga tokanga mikaba po eza mabele ya Kimbangu eza mabele ya Kuku Pemba eza mabele ya Lumumba tokotambola tokoloba tokobloke tous les coins oyo koya na yango bana mboka bana poto bino babolandaka biso yoka mingongo nde ekauki megafone nde yango nde ezopesa makambo koloba boye pendant un mois eza maladi
soki tobeli tovandi na se komba mpe elali mais lokola tolinga komba oyo tosengela yango mbongo te tobundela yango ofele mpo tokomisa Congo place tolingaka biso tosengaka biloko epesaka biso makasi mpo toloba abu bien parce qu'à bientôt là la mobilisation doit encore refaire porte à porte boto bote tosengi bino même ba mégaphone tosombela biso ba mégaphone et qu'on permettre biso topesa message malamu peuple ayoka andeko mpona kende koshite na ngai Fayulu Madidi alobaki na biso siloga moko Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko biso banso soki tolingani tokolongola Congo na pasi Chilombo ayebi ke soki toke na unité muluba azolinga mushwaili mungala azolinga mu Congo mutabandi azolinga mutetela ba trouver solution à Congo alors pour trouver solution à Congo te faut achambeli na katikati to inana to kabwana pour que ye anganzama mais biso faut tozala maye alors bi mutu abatami aleki na mayele boto bote to sima na maboko mibale elongo na combat président Martin Fayulu to kolonga mboka oyo lelo boye bazo proposer biso ba ministère bazo proposer biso ba to pesa bango ba député ayaka na émanation à peuple député banomaka yete lokola mokonzi ya mboka le véritable président élu l'homme qui a brûlé les élections koleka ba président nyonso monde son nom c'est Madidi Martin Fayulu akotikala kokota na musoba wana te pe bokotikala komona ya ta mokolo moko azala posa basali réputation ya mokonzi ya mboka mais Fayulu aza toujours aigle amona bango na musi souvenez-vous na tango campagne président Martin alobaki c'est le mot il est temps soki alobi boye c'est que ntango melu wana bino bakongo bato koloba bongo lamuka ne tombela pa biso batetela mpe ezala telemi na biso tolobaka biso tolobi na bango boye ntango melunga bitumba yeba c'est le temps de libérer notre pays balinga te bakita bamata tokolibere mboka voilà bana mboka wana nakolinga pe kokende mpona kokotisa pe moninga na ngai apanza kita boto bote mikolo oyo toyaka ebele tozalaka ebele bamonaka biso toujours ebe matondo mingi kufela mabele bakoko na biso bakenda mpona mabele oyo biso tolobi ndenge tobotolaka tozwaka lipanda ndenge mpe tokobotola pouvoir na maboko Chilombo on n'a pas besoin ya bakandidats étrangers tona posa candidat oyo akouta na volonté ya peuple ko bandeko basalaki nyonso bakwesa Martin Fayulu bakwesaka ye te parce que fala simami na maboko peuple ana ya Congo oye awa toye na komba nani oye na komba nani bisama sa maboko likolo poto namona tokotika yango te tozobundela mabele tokokufela mabele ya bakoko bakoselaka yango makambo te mabele eza témoin ya makambo nyonso tozosokela mabele yo oyo nzambe apesa biso comme richesse soki ya solo biso bato opesaki Chilombo pouvoir bofongolele nzela mais soki pouvoir ya Tshisekedi ayibi ya koyiba mabele yandekila baplace tosaka kufelaka mabele Lumumba kufela mabele Fayulu azobundela mabele ndenge totelemi awa tozobundela mabele oyo biso tosengaka ye te ye moko moto apesaka biso ya si c'est réellement Monsieur Chilombo qui a été élu par le peuple otambola mabele oyo mais soki oyibi pouvoir ya peuple mabele oyo ekoloba Votons tous Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, notre président. L'espoir du peuple. Biso
chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.